ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Oui, position de la MLP. MLP, position dans Isaac clair. On ne peut jamais laisser que M. Kabila a son pouvoir. Peuple d'abord, ezali vision pour Namboka. Ezali devise ya parti politique était. Et bandaki na Simon Kimbango, Lumumba, Tshisekedi, Mzee Kabila, Franck Diongo et les autres. So, président Yakala, Oyo Aouti Kolonga na pouvoir sénateur à vie. Soko tali comportement na union na bizarre. Et ça le le président en fonction. Mais on peut tali mariage na Kabila, biso d'accord na moté. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Peuple d'abord, ezali vision pour Namboka. Ezali devise ya parti politique était. Ezali programme politique, ezali projet politique. Et bandaki na Simon Kimbango, Lumumba, Tshisekedi, Mzee Kabila, Franck Diongo et les autres. Cela se référé na professeur Oyo Azali, spécialiste d'histoire et mentalité, Bongo na Bongo. Père Félix Tshisekedi, azape na nzela yango, parce que aza na ligne na biso. Père professeur Mbata ayebisi bino eloko ya mutuya. Peuple d'abord. Eza nini? Pourquoi les projets, les programmes, beaucoup là pour le président de la République, gouvernement, parlement, batonyoso, est-ce que bazoka mamboka na lolenge ya peuple d'abord? Peuple d'abord ni mulobanini makanisi nyonso ya bapozi ya mboka ya kogere mbongo ya l'État ya kuvivre na batu bacha population na motema ya makanisi to bizaleli nyonso ndakisa. Tozana dossier ya ba Rwandais o balingaka kokota na Congo. Tokojuge bakozi nyonso ya mboka, ozala député, ozala président, ozala ministre. Nous ne devons pas accepter les Rwandais nous coloniser chez nous. Alobi na ndenge na ye na teme oyo ya ye, me bango nyonso likanisa bango yali akotalisa te peuple d'abord. Teme nyonso bokozwa to bakozwa, il faut peuple à se retrouver na comportement, na ba décision, na makambo nyonso bakozala. Donc na mukuse ndipo sosola ya mwana na kwa personne ndakisa ya mibale mpona sukisa makambo oyo etali président ya kala. Président ya kala na boyi kotanga kombo awa. Président ya kala Oyo Aouti Kolonga na pouvoir sénateur à vie. Soko tali comportement na union na bizarre. Et ça le coup là le président en fonction. Peuple d'abord à cause de la vigilance. À cause de la vigilance, pour nini? À cause de la vigilance, pour na kokebisa batu nyonso. Que pouvoir exact ya peuple makambo nyonso qui n'intérêt ya peuple
Professeur Awambata Ibsibino, Makambona Ibsakibino le 2 avril. Il n'y a qu'un seul président. Il n'y a qu'un seul président, Félix Tshisekedi. Soko mutu aza patient, aza faiblité. Soko mutu aza tolérant, aza faiblité. Mais lelo eloko oya peuple d'abord ezali kotelema na lutte, kotelema na lutte pour empêcher eloko nyonso eza contre la population ezalema. Oui, position de l'angle MLP, position dans Isaac clair. On ne peut jamais laisser que M. Kabila Azonga zone à pouvoir. Nous sommes un parti. Na awa na salo tozali. Ba bombarda biso awa. Bato bakufa ebele. Le 19 septembre, nous avons perdu 12 combattants. Tolera bango ate. Bureau bozo réflexionné. Nana bombardé en bato Kabila te. Eza bato Kabila te. Eza bato Kabila te. Donc, biso toza na position claire. Tozo soutenir le président de la République, mais on met le mariage na Kabila, biso toza d'accord na moté. Bozolanda soko bango balingi président de la République bapesi ata sénateur moko te. Bozolanda basali ba gouverneur bapesi moko te. Sikoyo même na ba ministère bazoluka bazwa ministère la justice po baza na 3/4 ya ba sénateur na ba parlementaire pour lobby mise en accusation ba destituer président Félix Tshisekedi. Mitambo mibale nde yango wana liboso yango wana ya mibale parce que soki ezala baza bolingo ya motema moko bako existe ministre la justice te. Bozolanda baza je ministre la justice Kabila za je ministre la justice pour a destituer Félix Tshisekedi président pas dans le pouvoir dans les chambres. Peuple d'abord a continué le modèle de Poté. Yami Balé dans les 2 chambres là, au bazar majoritaire. Monsieur Kabila Zoluka va changer la constitution dans 2 chambres pour système direct et comme indirect pour le lobby Azonga président à vie empereur du Congo. Peuple d'abord a permettre le Congo dans il y a un monde professeur Mata, na professeur Kabay Bayibsibino, soko lobby na professeur Luata Bayibsibino, soko makambo a modèle wana enge bana na parlement. Beaucoup permettre bango ba siéger? Beaucoup permettre bango ba siéger? Peuple a compo ya ba parlementaire wana ba siéger parce que ba atteindre déjà nombre à ba parlementaire oyo ba ko changer constitution ba besoin na référendum te. Donc biso toza ba gardien en chambre. Ngana sana devoir ya koyebisa bino na lingala makambo ba français balobi na bino. Peuple d'abord eza responsabilité ya citoyen par rapport na bakonzi bakokamba mboka soki intérêt ya mboka eza te par rapport à bino moko bozwa responsabilité pour la coagir pour intérêt na yo so mutu apesi yo yango te botolo yango na lutte de maman mia na Ibsibino l'air à l'action à la responsabilité de professeur Mbata Ibsibino et il faut une lutte permanente beaucoup vendre te bola la pongi il faut bon veiller pour l'intérêt ya mboka. Donc conférence oyo ezaya kufungola mitema mitu bongo ya bana mboka po bayeba ke non pouvoir ezaka ya peuple ndako kide mboka ezika kokenda pona ke intérêt na elobi a se retrouver nango bateme eza ebele tokotala mokolo mosusu lokola eliki. Voilà tina ya résumé na lingala oyo bandeko oyo basali awa
tous dans la position moko. Pour défendre l'intérêt en Boka, pour défendre l'intérêt des Congolais, des peuples d'abord. C'est ça. Des professeurs Mbata Lubakawa, président de la République, Bisson nos Congolais, et dans la conférence, et dans la télévision, et dans la radio, et dans la solo, tous ont l'obligation pour rappeler le président Félix. Papa Lobaki, peuple d'abord. Peuple d'abord, il y a décision où il y a est-ce que le peuple a la carte? Bizarre, est-ce que le peuple a la carte? Malobo Yolobi, est-ce que le peuple a la carte? Et ça, responsabilité dans Bisso. Et ça, bateau va koluka misala tête au koluka mbongote. Et ça, intérêt national. Ne professeur Kambayi a eu si bien Wakambo Italie, ba discours et ça makina en 1960. Oya lobi boy, nana lobi l'intérêt en bouc. Ne professeur Loata Epsibino, talelo ke bomi mboka. Tribalisme, corruption, injustice, bizali ya mabe, nezali ke faillite ya élite. Donc batanga mingi bazuite, ba bomi mboka na bizali bango mabe. Pe professeur kama Epsibino susu, maman a bongoli un mot bien à lingala. Changement de mentalité. Kubungwana na bizalili na makanisi. Na oba konza moka bazozana. Na biso moko pe. Donc pour nous mes élèves ça responsabilité à moto ça y awa lelo yoka. Que tango na y awa lelo na bima na ide mususu. Il faut na kundela mboka. Pour moto ndima kokufela mboka, il faut alinga mboka paeba tina nini pona mboka. Kongo aza lokola mama o aboti bana baby vale na yete be balinga kayete. Les hommes les plus célèbres na mokili eza bato bazala bato bazi pouvoir akula ebelete eza bato bazi mbonge ebelete eza bato bandimi kokufa pona tina ya mboka. Ya moni pona basoga moko awa. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Pour développer un monde en sacrifice. Le mouvement a géré que 2 mois dans la célébrité, on a beaucoup fait pour l'amour. Vous avez pourquoi aujourd'hui, Papa Tshisekedi fait à son âme, à sa conseil de l'autorité morale des Congolais, de la papa et les Congolais, parce que Anyokwa mingi pona mboka. À se sacrifier mingi pona mboka. Na évité soko coïncidence ou hasard. Boyebi que na chambre nga nazaki na makala na chambre 4 de chambre Tshisekedi nazaki na makala. Donc chambre bachaki Tshisekedi na makala, chambre de bachaki nga. Est-ce qu'il y a hasard? Est-ce qu'il y a destin? Donc situation tozana ngo awa na kuzuki sawana. Mama mia za exibino menace za pona mboka eza private ke bambiso na biso. Makaniso tozana ngo etala na kozamba combien na kozamba combien na kozamba musala nini. Uzora eza intérêt ya mboka. Omoni bakomosa ba conférence pona ba peuple d'abord pona kufate Tshisekedi baza ba poste na mbongo. Na moni ba fétiser la pena ngo ba sa conférence. Vous dites que Franck, est-ce que Franck va ça c'est un mbongo? Est-ce que Franck va ça monta kuluka misala? Matungule wana ba nommé aseka asa ba Tshisekedi. Est-ce que matuna ça ba Tshisekedi? Et ça combat. Combien va donner sa première prison? Est-ce que va le donc il faut voir que avant dans un combat on ne cherche aucun intérêt d'autre que le Congo. Vous entendez? Nous avons le devoir de soutenir Félix Tshisekedi Azan aligné au Yakucha peuple Liboso. Vous avez le devoir Yakutala. Soka lingate na matata ligne au peuple d'abord. Vous êtes denge professeur Bakilo, il faut aussi babouer. Soka lemi maboki kokui. Bako balobi nyos na suki swana. Ils répondent à poster pour la lingala pour
moi na français et au Canada. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.